La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote balandia Ursule Botelwa TV, mbote bandeko bolandaka biso. Lelo toye ko partager na bino likambo ya Aïda. Tomoni likambo esali polémique. Aïda kufelaki, en tout cas, Mosanto kufelaki pe mama. Aïda bimi aye ko sala sortie médiatique pour aya ko expliquer relation na ye na mama na ye parce que biso kaka ba congolais batu kaka toke ko comparer eleli ya Aïda na eleli ya Mosanto. Vraiment peuple congolais toza tellement na ebite so ki mitema mabeka so toza ndenini en tout cas na ebite peuple congolais to amite mamabe soki lelo Aïda abimi aya koloba lelo Aïda a préféré aya ko expliquer parce que peuple congolais to comparer kolela ya Aïda na kolela ya Martini Mosanto sans oublier que mutu na mutu ana ndenge na soucier la takaye e ana mutu soucier la takaye na kolela e ape na mutu soucier la takaye na e ape na mutu donc mutu na mutu ana ndenge na ye mutu na mutu ana balolenge na ye souci ezwaka ye. Alors ce qui te komi ya ba comparaison to ya ko comparer Mosanto leli mama na ye Aïda kuto lela kite Aïda kuto sala kibo eza vraiment bien te. Alors lelo e poussé Aïda aya ko expliquer relation o azaki nango na mama na ye o akufaki par rapport ya ba commentaire ya batu par rapport ya batu ndenge bozolo bela yango eza penza kitoko te tokoki jamais na ebite peuple congolais so basala abiso ndeni olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavcare solution ya santé na yo. Tokoki jamais koko matina niveau ya koya kobanda ko comparer eleleli ya batu. Est-ce que ça penza na sens? Ils en a sens te. Alors, nauti ke la bino to landananu Aïda kapilasi après tozonga to ya kusala analyse na biso to ya kolobela non likambo yango kaka ndenge e zalaka. Nzamba lola pambola bino en tout cas batu nyonso bozwaka temps ya ko partager ba analyse na biso batu nyonso bo soutenaka Ursule Botelwa TV nzambe a pambola bino sans oublier maman na biso maman princesse Allegria maman Yvonne la maman de mon cœur Coco de mes enfants nzambe a pambola we isika ozali koto peto moni mama na biso
Linda bukulu ya balinda nzamba pambola yo maman Madeleine à Keita de mon cœur nzamba lola a pambola yo vous êtes tellement ébélé Christella de Dios Marie-Jeanne Bolokwa batutu obo soutenir ka chaîne na biso kende liboso nzambi a pambola bino. Alors bande konanga ceux qui zambala no ya liboso au continent Ursil Botelwa TV au s'abonner au commenter au liker au partager sur na Facebook partager sur na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. Donc, meka ko partager biso partout et ozala malamu mingi. Message ya Aïda et salinga penza pasi. Et salinga pasi pourquoi parce que kotala ba commentaire mutapesi kutu message na ye a lancé message na ye pour na ko expliquer biso malgré ça mais ba commentaire na biso ezolanda ye kati na message na ye o asali pour na ko expliquer biso relation ya ye na mama na ye o yakufaki mutu na mutu ana ndenge na ya lelaka. Mutu mswa koza na susi na ezaka alia. Mutu mswa koza soka komi na susi ata kufeli. Metanga zo lia ebele ndaza ko se consoler. Eza pe na mutu mswa tanga zo lela zo ganga ndaza ko se consoler. E ya pe na mutu mswa tanga vandi kimia azui kanda ndaza ko se consoler. Alors mutu na mutu ana ndenge na ye azwaka consolation. Eli kolobate soki mosanto aleli mama mi bambi na se ami salibwe Aïda palela mama bongo non mutu na mutu ana ndenge na ye. Mutu na mutu ana ba temps fort tant to kufelaka tozwaka émotion par rapport ya ba temps fort au pasana mutu temps fort temps faible au pasana mutu wana o akufaki aza cher pa na yo asala boy tout ça ça compte. Toyaka kate na bas histoire na biso ke non aleli mama te asali bwe pasio ya mona ka biso to mona yango te. D'ailleurs Aïda expliquer biso relation oaza nango na mama na ye a expliquer biso mo santo to moni façon leli po ba filma ki batiaki na réseaux sociaux. Ceux qui ba filma ki était batiaki na réseaux sociaux te to linga pe to mona façon oya leli mama na été. C'est ça. Alors, à un moment donné, il faut toi arrêter. Biso to comment le quoi internet, to comment le quoi jugement. To comment koya ko juger bato. Mo ile kilanga. To comment le quoi koya ko juger bato. Alela kite, asala kibwe. Bato musuba ko ma longwa kuna olinga mama bino ngote, oleli ete. Non. Non. Ya kitoko te. Mutu na mutu ayebi, ni mutu na mutu azana balolenge na ye. Mutu na mutu azana balolenge na ye. Souci oya azana ngona lobene émission nga na saki bandeko bozi anotiela bientôt Aïda. Souci oya azana ngwana eko kanana ya bisote. Aibi relation zaki na ngona mama na kufaki. Aibi relation d'ailleurs non azo expliquer biso yemoko pourquoi. Si tu poussé à expliquer dans les réseaux sociaux, ils ont vraiment quitté côté. À un moment donné, bandeko to yaka ko stresser bat na ba commentaire. Bandeko to yaka ko stresser bat na ba histoire ya batu ke ye penza ala kisaka nini. Alelite. Bino bokasa so mutazo bambana na kolela ndi ngola kisake non. Mutuana ana souci par rapport ya bato ba vandi kimia. Bokanisa bongo. Keso mutu olela mutu ana souci par rapport ya bato bavandi kimia non ezara bongo te e ana batu mususu aleli kati na bonzambe e ana batu mususu mosantu toyoka kita baoloba ne s'il te plaît lela kati na bonzambe ke yoka ki réponse a mosantu abaki balela na bonzambe ngo ndenge nini bo expliquer ngana lela na bonzambe mutu na mutu ana ndenge ne ya lelaka e ana mutu mususu pe bwa kufeli aolela na ba réserve e ape na mutu mususu akufeli aolela mi bamba na na se. Donc pour vous dire que mutu na mutu ana ndenge na ye. Alors tokoki jamais koya na réseaux sociaux pour comparer eleleli ya batu. Nous sommes pas là pour comparer eleleli ya batu. Pour comparer ya lela ki boye, ya zongisa ki boye, yekuta mi bambaki, yekuta mi tikaki, yekuta lalaki na mabele, ya lalaki na mabele te ezaki to côté. Alors la famille sans plus tarder, na otie la bino
tolanda Aïda kapilasi zana motema malamu ya ko emelenga video zana motema malamu ya ko partagelenga na Facebook na WhatsApp na Messenger et oza malamu mingi partagelenga video tala analyse lokola mokolo sala pe analyse ya o Aïda alobi est-ce que asali mabe ndenga ye ko éclaircir biso. Est-ce que Aïchou, Aïda, asali mabe, ndenga ye ko expliquer biso, ndenga ye ko lobana biso, asali mabe, to asali malamu. Est-ce que fallait avant da kimia, atika likambo ango kaka, to asali na bien ndenge aye ko expliquer. Ngapo nanga na moni que oui, exactement, Aïda asali bien, ndenge aye ko expliquer biso. Asali bien. Po batu batika kukie kotiela kaye ba commentaire po batu batika koloba ndenge bazoloba wana mutu na mutana ndenge ne mutu musupa kole tomonaka na ngamba ba voisin tomonaka misho akufelaka papa ya banda kubanga na yazokoka na ekolela tazokoka ta obimisa ma ya misute azobanga na peut-être bako filmer ye bako tia na réseaux sociaux bako tia bwe mutu na mtala na ndenge ne ena mutu msusu na miso batakokane kolela te ao banga na ye meza na mutu msusu ao tala bolingo ao tala ba temps fort ba temps faible parcours o ba passer na mutu ao lela par rapport à ça mama azakelo kwali sekite biso sotobi ke mama zelo kwali sekite ko perdre mama eza passe utaka na modon Pasi yo moko za mama ici kozali tala kaka siko yo bana na ba perdre yo tala parcours na yo tala vie na ozo mimana bana na yo ale bana na ba perdre yo. Vous voyez? Donc ce n'est pas facile. Alors Aïda pe a expliqué, azape na ba raison na ye, a expliqué pe ndenge na ye o ya expliqué. Nous sommes pas là seulement pour tout fingara bango. Nous sommes pas là seulement pour tout jijara bango. Oza mwana mabe, oleli mamate, oleli boete, osali boete. Toza wanate kaka pona yango. Alors sans plus tarder, noti la bino Aïda kapilasi noti la bino esiko to landae après na kozonga lisusu pour que naya ko lobela. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez-les na Facebook, partagez-les na WhatsApp et puis partagez-les na Messenger. Bandeko boza ko s'abonner tango s'abonner pour na ozo ba question belé na ba WhatsApp tango bozo ko mela biso ke tozo mono li soutien oyo kana li soutien boendenge. Alors bandeko boza ko s'abonner to lobara toujours tango s'abonner activez les biso cloche à notification. Donc, tant que s'abonner, activez la cloche de notification. Cloche de notification, ceux qui ont activé yango, yangonde et ça là que prochainement, tant que tu retrouves analyse nabiso Hollanda biso et si kanyo sokozala. Yao bomo nabe tarachete quand vous abonnez, il faut toujours activer la cloche des notifications. Pour ceux qui te comptent ici émission, vous allez notifier. C'est-à-dire, téléphone na yo ko sonner si vous allez et vous allez la message au monde que non. Irsil wote la TV kuna à côté ici émission à côté ici analyse yangonde ça là que au pousse na po oya kotala. Alors bandeko bo komela biso c'est que tant bo sabonaki bo active ki ba cloche de notification te. Donc et ça simple zonga ka na chaîne na biso activer les biso cloche de notification. Donc bato boza ko s'abonner siko bo sala yango pour que demain ou après demain bo mona lisusu ba analyse na biso ndenge e koleka. Aimez la vidéo alors Tolanda. Hello, coucou les gens, j'espère que vous allez très bien. Na sali vidéo pour nous remercier batutu oyo bazalaki nanga ilongo tangu na zwaki sango ya liwa ya maman. Voilà. Na moni ba message na bino ebele que Dieu vous bénisse. Na ba page news surtout o ba posta kinga. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a juste un éclaircir biso que maman ou noté kokunda c'est pas maman biologique. La maman biologique n'a été parce que na précisé quitté tant na postaki. La maman a beaucoup linga. Voilà, maman a beaucoup linga. Depuis nous avons manqué. Voilà, la maman a beaucoup linga. Vraiment Aïda m'a trop na vie. Donc maman a botinga zaka na Luanda. Atebele ba yebi maman dada biwale azalaka na Luanda.
mais oyo akufaki aza mama mobokoli ye mutu abokolaki ngai yetu. Donc aza kaka mama et voilà ngai mpe na ngai mama nyonso aza mama et en plus aza mama ou vraiment soki nazalaka na éducation mwa moke ya bien grâce na ye mpe vraiment alakisanga commerce, alakisanga nini ya koluka, deni ya kovaa na bato. Donc c'est ma mère. Donc voilà, ndiango bomonaki nazaki vraiment abattu na liwa na ye. Et voilà, parce qu'il y a des gens, monsieur on va préciser. Voilà, maman a botinga, maman nanga biologique, aza en vie, aza na Luanda. Oyo na otiko kunda, aza maman nanga, oyo abokoli ngai. Voilà. Nayebi ke na ba commentaire, vous savez ba détail belé. Donc naza na temps détail té, ce que je vous dis que aza maman oyo abokoli ngai. Yene muta bokola ngai. Donc voilà. Et merci beaucoup. Na bandeko tu o balanda kinga bandeko tu ba soutenir nga na ba ope ba kanisinga ata na mai ata na jus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Nzamba kanisa bino oyo bosunga kinga na épreuve o no tiko kutanango. Vraiment merci beaucoup. Na baki na ozela matanga ileka après na ya ko éclaircir biso. Voilà, donc c'est un peu ça. Et on a... Bonjour, maman. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Naba tutu oyo ba soutenir nga, naba tutu o walanda kinga. La vie continue. Nangolo nzambe tozo bata tozo bomba na nangolo nzambe. Film se continue Bevu et continuer. Donc voilà. Merci beaucoup. On se appelle de partout. N'essayez pas de comprendre que petit Poutine Azali. Donc écriture Azali à Moussouni. Merci à ma chef Nanga. Merci à chef Yves. Merci à Fifi. Merci à ma caméraman. Vraiment accompagner Kangai. Na ba histoire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à ma déco. On va poser partager film. Voilà. Bon souvenir. Bis au bout que de la chaîne, vous identifiez à la chaîne. Merci beaucoup. Dans la page tout vous poster film et la biso BV film on est à film et Aïda Gladys officiel. Après BV vous avez su histoire en soso vraiment que édifier biso makasi. Que Dieu vous bénisse. Tolandi Aïda précisait bien que o wana kufaki azaki mama na yepete mais azaki mama o ya boko lié elingi koloba te ke yango nde Aïda alela kite non to lingaka te ko comparaka batu nyonso mutu na mutu ana ndenge na ya kolela tokoki jamais ko yasu ko comparer batu ya lela ki makasi ya lela kite eza na sens te. Eza na sens te. Na ebite biso peuple congolais so tozaka na soki comportement wana tozwaka ngo wapi. En tout cas na yebaka te. Na yebaka te soki comportement wana tozwaka ngo wapi. To lingi ko comparer même babiloko moka mikie. Soki yo yina mutu peut-être loba par exemple oyina Aïda po azaka muta belle vie. Mais yango te ezotinda yo oya ko comparer. Yango te zotinda yo oya ko comparer ndenga Aïda lelaki Aïda kuta lelaki te mosantu kuta lekie na kolela mosantu kuta sa montre ki alingara mama na ye Aïda ela kisaka lingara non toko bando comparer te mutu musu pa kolela makasi mais après 5 jours 6 jours souci pesili mutu musu pa kolela te mais ana souci makasi na nzoto na ye. Eza kitoko te. Courage na Martini Mosantu ana pasi ya obungisa mama. Pasi ya obungisa mama ba oba o comprendre nango ezaka ba oba bungisa mama. Bango nde ba o comprendre pasi wana ba oba bungisa papa. Tope ba oba bungisa être cher. Bango nde ba o comprendre pasi wana. Batu musu ba o comprendre pasi wana te. Mais chose grave, muto ana pasi boye bobandi ko comparer, yekuta lelite, yekuta lelaki, yekuta sali boye kolekai. Tout ça po bomonaki photo o to postaki po bomonaki ba photo o Aïda postaki le quoi ya demande à mariage na ye mais dommage ezaki demande à mariage te ezaki demande à mariage ezaki ba plaisir na bango ba loisir na bango ba sala to monaki ke mutu wana ezaki ya fifi ezaki mobala ya nani te biso soto yebi ya fifi a sala théâtre
À un moment donné, il faut tout tika ba comparaison. Bo pousser aya koloba relation o azana nguna mama na ye. Ceux qui a commis na niveau na c'est parce que boya ki koloba. C'est parce que boya ki koloba na réseaux sociaux. Et ça pour afinga mingi. D'ailleurs, place mama bobo kolina ya kufila ki Aïda zaki wana te. Azaki wana te tomona matanga ndenge leki tomona ki ndenga postaki eleki à l'amiable bakundi eleki. Congolais veut dire tozaka na mentalité wana ke mutu fwa mi boma soki mutu akufeli fwa lela mi bwaka na se mentalité wana toza nango kaka te mutu soka akufeli fwa mi bwaka ifwa mi boma po tomona ke mutu aza na susi fwa konda non. Comportement na biso ba congolais to na mentalité mo il faut to bunda pona yango elongwa na ba mémoire to pe na mitu na biso. Comportement na biso ba congolais il faut to longola comportement na ebité soki to za influence soki za influence na ebité d'après biso to kanisa soki muta zo mi bwaka na mabele yenda leki batu nyonso na susi mo santu ana ndenge na ya leleli mutu supa kufeli ana ndenge na ye to mona ki nani muchopi pa kufela ka mama azaki pe na bandenge na ya lelaki mutu nyonso ko lela ka ndenge mokote. En tout cas, beaucoup de courage na Aïda Kapilasi o akufeli mama moboko li na ye, mama moboko li azala kaka mama moboko li azala kaka mama ko boteza pasi me ko boko la pesa pasi. Po muto aboko la yo apesa o éducation malamu a éduquer yo na ba norme na ye a éduquer yo na ba lolenge o ya lingeli. En tout cas, ezaka facilité. Ezaka facilité pour muta boko la yo na balolenge wana. Alors Aïda azo éducation moko o biso nyonso to yebike azaka impolite o biso nyonso to yebike azaka éducation na ya bien non to yokata Aïda fingi mutu na réseaux sociaux non to yokate pena Aïda fingi mutu Aïda ya sali non to yokate. Alors ça montre que azana éducation ya bien o ya jui et pas ya mama o abokola ki ye. A préciser bien, quand on a ça qui analyse dans le baki, Aïda mama ba mwa zara na Angola, na mona ba photo ya bien mama ba Aïda, na mi le baki, est-ce que oh mama ba Aïda? Pour na mona ba vidéo moko Aïda tsaka, ton bakendaka ba gag mo na Angola, bazaki na nini mo bakendaka na Angola, bo tsaka ne mama bango banda oyela bango biloko, ndenga banda kabolila bango biloko, Aïda tsaka ba vidéo na mama na ya zara na Angola. Mais comme Alobaki a précisé qu'il peut être Alobaki que j'ai perdu ma mère, a précisé qu'il était soit pesate, moi et péako, ça l'a autrement exaté. Alors tout ce qui est comparaison wana isa malamute. Maman mobokoli aza mama. Aza mama alela ki na balolenge ne. Aïda kufela pe yaya awat. Ce qui leki, ce qui yaya o moi si akufaka wana. Tout le monde a rappelé façon alelaka. En réalité, ana mutute ke ya komi bamba ya kolela sondeni, ana muta ya yamilelote. Mutu na mutana balolenge ne. En réalité, muta ba milelote to mona ndenga akufela grande sœur na ye, alela ka pe na balolenge na ye, alela ka pe na balimite na ye. To mona ndenge le kaka. Donc, bref, totika ba polémique wana tozaka nango na réseaux sociaux, ba polémique ezanga tina ezaka penza malamu mingi te. Courage Aïda Kapilasi et puis courage na Martini Mosantu. Ndeko zwami na émission na biso, bandeko bolandaka biso, bandeko bolinga Ursule Botelwa TV. En tout cas nzamba lula pambola bino yo o koti na émission na biso na pokwa lelo, nzambe apambola yo. Nalobaka toujours abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ba partage na bino boyebi combien na sepelaka nango ba abonnement na bino kukoloba te. Donc tielanga libone wana e uzamala mingi, emelenga vidéo et puis tant ozo s'abonner, activez les biso cloche à notification pour que prochainement au raté bisoté. Tielanga libonnement na yo, aimez vidéo, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Tindela baninga lien, bakota, balanda partout et vous allez malamu mingi. Vraiment, tokutani à la prochaine occasion. Soki tatanzambe a zongite. Bisous, bye. Hello, coucou les gens. J'espère que vous allez très bien. Na sali vidéo pour nous remercier batutu oyo bazalaki. Nanga elongo tanguna zwaki sango ya liwa ya maman. Voilà. Namoni ba message na bino ebele que Dieu vous bénisse
na ba page news surtout au ba posta kinga. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'a juste à éclaircir biso que maman au noté kokunda c'est pas maman biologique. C'est maman biologique n'a pas été parce que n'a précisé quitter dans mon posta qui aza maman a beaucoup linga. Voilà, maman a beaucoup linga depuis les mois muké. Voilà, aza maman a beaucoup linga. Vraiment aida nga trop na vie. Donc maman a botinga zaka na Luanda. Atebele ba yebi mama dada biwale azalaka na Luanda. Mais oya kufaki aza maman bokoli yemta bokola kinga yetu. Donc azaka ka maman et voilà. Nga pana nga maman ne choisa maman et en plus ça maman ou vraiment ce qui n'a zaka l'éducation moi muke ya bien grâce na yepé. Vraiment Alexandra commerce Alexandra nini ya koluka deni ya kuvana batu donc c'est ma mère donc voilà ndiango bomonaki nazaki vraiment abattu na liwana ye et voilà parce qu'il y a des gens monsieur wana va préciser voilà maman a botinga maman nanga biologique aza en vie aza na Luanda oyo na otiko kunda aza maman nanga oyo abokoli ngai voilà na yebiki na ba commentaire pour ça ba détail belé donc naza na temps détail ce que je veux dire que aza maman oyo abokoli ngai yene muta bokola ngai donc voilà et merci beaucoup na bandeko tout o balanda kinga bandeko tout ba soutenir nga ba op ba kanisinga tana mai atana ji que Dieu vous bénisse que Dieu vraiment vous bénisse nzamba kanisa bino oyo osunga kinga na épreuve o no tiko kutanango vraiment merci beaucoup na baki na ozela matanga ilika après na ya ko éclaircir biso. Voilà, donc c'est un peu ça. Bonjour maman. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Na batutu oyo ba soutenir nga na batutu o walanda kinga. La vie continue. Nangolo nzambe tozo bomba na nangolo nzambe. Film se continuer deux vieux continuer donc voilà merci beaucoup on m'appelle de partout laissez-moi vous comprendre que petit Poutine Azali donc écriture Azali à Moussuni merci na ba chef nanga merci na chef Yves merci na Fifi merci na ba cameraman vraiment va accompagner kangai na ba histoire vraiment que Dieu vous bénisse merci na mandeko o ba poser partager film voilà bo sunga biso bo chakape que de la chaîne, vous identifiez à la chaîne. Merci beaucoup. On n'a pas du tout posté film la biso BV. Film on est à film à Aïda Gladys officiel. Après BV, vous avez su histoire en soso. Vraiment que édifier biso ma casse. Que Dieu vous bénisse. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable. Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.